eloko esengeli mo Kristo azwa comme position eza kotika la kimia kovanda kimia. Même Jésus-Christ bato aloba mabe mpona ye bato babenga ye Belzebul. Belzebul azali ndako bisika ba esprit mabe elalaka, mais Yesu atikala jamais komema mutu na tribunal amema mutu bakende kosamba kangisa mutu non. Donc nga na conseiller kaka na bandeko batika la kimia olie ya komema mutu. D'ailleurs kutu komema mutu d'abord na tribunal eza kutu mabe makasi parce que bato bakondima kutu eloko yango keza ya solo, mais so déjà tikali na yo kimia ovandi na yo nzambe moko aobundela yo eza na problème, surtout so yebi makambo wana te. Donc mutu so azo sentir kaza concerné te inutile ya komema dossier wana na parquet. Elonge beba ikoma batache donc ata pokoli mafuta donc mafuta pene fanda na elongité wana ezali ba effet ya mari de nuit ou bien femme de nuit. Donc moi swana akoki kobala te parce que mari de nuit azobebisa elongi na ye puis azobebisa relation amoureuse na ye physique moye abala eza te po mari de nuit ou bien femme de nuit bazalaka jaloux surtout na ba conjointe physique. On a problème surtout pas si oyo babali nanu te wana ba problème ba mari de nuit wana mona mobala lingaka yo te mobala lingaka yo te donc na nzela okotambola atobongisi ndenge nini mobala osepela na yo te. Donc mobali mpenza so popi na obima na mobali amoi ke yo nde mwasi okende mpena oséduire mobali na makasi ke ozala mpena na bakalite o mwasi azala nango ke so azotambola mibali baotala ye bakotala yo te. Pourquoi? Parce que spirituellement tu as déjà eu un engagement. Oh, mari de nuit wana so ata jaloux ako lati so to bengaka masque de vieillesse soit ako beto solomo na kata nzoto. Le devoir nous appelle, mesdames, messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision. Avantage de la spiritualité, que la spiritualité est tant qu'ils allaient pouvoir absolu. ndenge ngai nani okwamie na boloko ya bolingo oyo nzambe nazo ape bambo na ngapie ya on a préféré na sala ngafi o Toyebiki. Accepte d'écouter cette bague que je place à ton doigt. Maman na ngai fongola matoi o kalisolo mwana londe mama Gisnovit ameme biso ya solution mpona loposo ya nzoto na biso yo moto obeti ya batampo esalaki 15 20 ans esilaka te mwana Londres alobi solution ezwami somba kaka Gisnovit pakola na nzoto na yo na ismen ya pamba nzoto kokoma lekeleke poete mwete gu balapa solution ezwami mpona baposo ya nzoto na biso kobanga te yo moto osala 15 20 ans tampo esilaka te mikusa na nzoto makodia mapalata bokono nyonso oyo etali poso ya nzoto na yo 19 eye na solution mwana Londres aye na solution kobukana te livraison nango eza partout dans le monde kobukana te ndeko na ngai solution ezwami mpona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 balapa. Mesdames et messieurs, vous cultivez sur Nouvelle Tendance Télévision, culture d'excellence au rendez-vous. Vous êtes aussi branchés sur Alain Délé TV. Habituez-vous à toutes ces deux chaînes et abonnez-vous massivement puisque cela est gratuitement. Infiniment merci à vous qui prêtez une attention si particulière à cette émission. Bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez puisqu'il y a certains qui ont l'habitude de nous suivre pendant la journée. Il y a également un bon nombre de gens qui nous regardent pendant la nuit. Alors merci beaucoup. Partout où vous nous suivez, vous qui nous suivez à travers vos bureaux, de maisons, vous qui nous suivez même dans des métros pendant qu'ils sont en train d'effectuer vos voyages, vos déplacements. Nous vous disons de tout cœur, merci beaucoup. Nous vous transmettons le salutation de la part de toute la grande équipe qui nous accompagne aujourd'hui. Nous signalons que derrière le caméra, parce que nous en avons plusieurs, il y a Alidor Olivier
qui est accompagné de Gédéon et la réalisation est bien sûr chapeautée par Jordan Panzou. De tout le temps, tout le jour, infiniment merci à toute cette grande équipe. Merci aussi aux sponsors officiels de notre chaîne Nouvelle Tendance Télévision. Il y a Gianni Sita, depuis Switzerland. Merci à tous ceux qui se démerdent afin que nous puissions travailler dans de très bonnes conditions. JL Lukombo de Genève, infiniment merci. Claudine Boussaou, infiniment merci. Mami Mwanda et Kela Mwanzambe, nous te disons merci. Merci à celle qu'on appelle véritablement femme d'affaires, Chouchou Natatila. Merci à toi. Merci aussi à Malolo Loris la Congolaise. Merci à Eugène Banangi Sabatouza et Bélé Wota l'Arabie Soto. C'est façon à remercier. Nous allons peut-être comme on a vu à travers l'émission Oyo. Merci aussi à vieux sage Joli Mwamba depuis Paris qui nous suit. Merci mesdames et messieurs, nous allons recevoir sur ces plateaux encore notre invité avec qui Tomeka qui kokene na yango pe kosolana ye na makambo etali église corps du Christ makambo kosalama na kati wana. Alors avant kokota na deuxième partie to banana na ba question na biso phare par rapport à Oyo et les kaki simande toko avancer. Alors nous avons le plaisir d'avoir sur ce plateau prophète Ézéchiel au déjà Boyebi Wabishima. Prophète, bonjour. Bonjour papa Alain. Kimi Ali? Oui, Kimi Zali, Nangolo Nzambe, Nzamba Zobatela. Nani Bishima Pezaka Kato? Bishima Zali, donc Bikamo Zali. Donc hier soit vivant à tout moment. Azo c'est la biso vraiment bolamu, azo bik saban bateau nos babenga biso. Merci beaucoup prophète Ézéchiel. Comme d'habitude ne te le vois que avant toko tato na mamba sujet, tu as toujours quelques questions en rapport avec l'actualité makambo ko salama awa. Na banzi ke otai ko oza informé ko yoka jake ba appel ote ko salama awa ya ba menace ya bande ko ba ko benga neti nga j'ai reçu ces appels na compte ya ba avocat conseil ya ndeko na biso Matou Samuel o bazana besoin ko réagir tout pour na tina na ko sala construire dossier pour na tina na batu oyo ba ko sala ba ko loba mingi par rapport ya dossier ya disparition moi sinaye pe makam oyo ko sala ba mission salami pour na likambwana. Yo que tant que mon copé a basal nanzam okoloba nini est-ce que ça procédure nazali malam to réaction na yo? D'abord réaction ngai par rapport à dossier wana eza mabe parce que un chrétien jamais akoki comme mamutu na tribunal un chrétien comme mamutu dossier ta memango a faire souffrir mutu donc eza d'abord mabe makasi. Bible zoloba botika la kimia en Exode 14 botika la kimia nzambe moko abundela bino donc tango déjà omoni bato bazoloba mabe pona yo tala boy bato ebele ba assister ba sujet pona yo eloko esengeli mo Kristo azwa comme position eza kotika la kimia kovanda kimia même Jésus Christ bato baloba mabe pona ye bato babenga ye Belzebul azali ndako bisika ba esprit mabe lalata mais Yesu atikala jamais comme mamutu na tribunal amema mutu bakende kosamba kangisa mutu non donc ngana conseiller ka na bandeko batika la kimia au lieu ya komema mutu d'ailleurs kutu komema mutu d'abord na tribunal ezakutu mabe makasi parce que batu bakondima kutu eloko yango keza ya solo mais so déjà tikali na yo kimia ovandi na yo nzambe moko aobundela yo eza na problème surtout so yebi makambo wana te donc mutu so azo sentir kaza concerné te inutile ya komema dossier wana na parquet donc ça ne sert à rien. Merci beaucoup. Alors conseil peut-être on a part na yo qui peut kosungande ko na biso Matou Samuel parce que yende azali kolob dossier c'est-à-dire bavoko bako benga na kombo ya évangéliste Matou Samuel donc dossier ezande ya yene mutakoki ko oyeba ndenge ya koboma yango ndenge nini pe akopelisa moto on conseil oki kopesa na bon conseil na opesa papa Matou d'ailleurs naza vraiment na bonne relation na famille parce que moi na ye lui dit to solane très bien avec le prophète Ézéchiel conseil na opesa ka papa eza ko garder un peu kimia unité na yo nano eza très important garder kimia batu baloba ataka ce n'est pas la première fois batu balobela homme de Dieu a na Congo a ki azaboy donc conseil on na opesa ye ezali so eza na ba avocat oyo ba ke kota dossier na kombo na yo vraiment eloko ko sala eza ya ko retirer ka dossier ya ko benga ndeko monique non alobaki makambo sepesa ki yote kosola na ye esili bo tretango d'alimiable parce que yo za homme de Dieu oza musali penza ya nzambe eloko ekomeli yo lelo ko kufela biso beto kufela okufeli penza mutu aza cher na yo bondeli mais solution ezate nzamba répondre te mais à la fin bat baloba nyonso moni kundenga za betana nga komi parce que ndeko tela kufa na famille na bango donc osenga na opesa ezali agarder kaka
kimia na ye papa Matou garder kimia vraiment ce que ça na bateau bazo kota dossier na kombo na peut-être oza informé te ponga na yebi ki akosala ngote akokangisa mutu te selon ndenge na yebeli papa Matou aza mutamawa akokangisa mutu te donc et ça kaka yebi kaka teme aza star aza pe na bureau na ye donc ayeba déjà dossier wana et ça eloko mo ko retirer ya ko boma moto ko benga ndeko solana ndeko c'est tout. Merci beaucoup prophète Ezekiel. Avant je crois Trozoa Sikoyo quelques questions par rapport à l'émission Taïko Leka parce que c'est quand même avant de l'Ovaki bandeko babenga biso nous tenons compte il y a ba suggestion per remarque na bino. Alors nous surtout de tout na la première question ezali na ndeko moko babenga ki pona tina na koloba lobi mais prophète Ezekiel marambazo loba effectivement eza ya solo eza auto vivre auto mona mais seulement marambazo loba ona eza na kati ya Bible té expérience oyo yazo partager na biso ya makamba molili makasi nengwana ye azu yango wapi question ezali ayo vraiment ngai na osenga kana bandeko batanga na mokanda na 1 Corinthiens chapitre 6 babanda na verset 16 Bible zoloba ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée fait avec elle un seul corps, un seul esprit. Les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'unit au Seigneur est avec lui un seul esprit. Donc, Bible Zoloba, Mutu Oyo asangani nandumba. Donc, Bible Zoloba, c'est rapport sexuel. Mutu asangani nandumba. Et au-delà, Bible Zoloba, Mutu asangani na esprit. Bakomi na esprit moko. Donc, esengeli batuba comprendre que makambo nga na zoloba eza révélation o nzambe azo révéler biso. Et puis soubasement nango c'est la Bible parce que Bible eloba makambo presque belé en suspense. Et tika makambo presque belé en suspense et yebata ko synthétiser ba étoile de fond. Donc idée il y a eloko, il y a évangile. Parce que na kata Bible zoloba ko sangana bokomi eloko moko. Et puis, la Bible dit que sangana esprit. Cela veut dire, dans l'évangile, la Bible nous apprend qu'il y a aussi des relations sexuelles entre un être humain avec un esprit. Donc, la Bible dit qu'on apprend des biso awa. Donc, et ça, Zamba révélé en gros. Et c'est d'ailleurs, je suis d'abord prophète. Un prophète, allié Foufa, Lali, Abano, Reflet, Nabutu, Alamuki, Natonga, Zui, Bible, Kéoté, Abatu. Non. Un prophète, c'est un voyant. Parce que dans la Bible, c'était des prophètes de Bando, sa position, puis il faut lutter ensemble. Et puis, Ndengeni, le adversaire, Bazali préparé pour combattre Bango. Donc, un prophète, Azamuto, à Monaka, et puis Nzambe, à l'accès de Makambo Ebele. Donc, et ça, par la révélation, oh, Nzamba, Tal Sakanga, Nde, Nam, Dekufaka, Makambo et Bombama, Nabavi, Abatu, et puis Nayakako, Kolobango par Internet. Et ça, c'est un sali, un livre, on a ou bien un cours, non. Ce sont des révélations au Nzamba Pesa. Donc ça n'a rien à voir avec le monde de ténèbres, c'est-à-dire qu'il y a aussi un ça n'a rien à voir. Non, non, ça n'a rien à voir. Un véritable sorcier soit moningai. D'abord, mbote nanga kutope sangote parce que ayebi que non muto an étoile en Zambie. Donc, les akate muto atanga na tefa bi que non muto mutabakisi. Non, c'est à travers sorcier non yeba que te muto aza en Zambie. Muto aza na cannabis muto aza en Zambie. Donc, ça n'a rien à voir. Nga na simba ki cité na sale loko moko te eza Nzambe nde asalaka. Yala makambo susu papa na boya komema ba témoignage belé na boya kolakisa parce que eza na babiloko ke nga pena na bondela pona muto mafuta pene zo tanga lokola mai. Na priya pona mai be mai ko magie. Vous comprenez? Na bonde pour na mai ko magie. So ba biloko wana to boya so to bito l'accent na vie abatu. Balobaka sa mutabakisi. OK, Jésus-Christ asalaka na ye. Yesu yemo katambola likola mai. Akabola mer rouge, mbisi na mbisi. Bakabwani. Yesu yemo abuli abetisa mbula ya misuni. Yesu yemo alesa 5000 personnes. Alesa bango na mapa mitano et puis alesa bana des poissons. 5000 personnes bali et puis 12 panes tikali. Donc Jésus-Christ agit. Le comment mutu so sali miracle, c'est de la magie. Mais je n'ai rien à voir avec la magie. Mais est-ce que le lot n'est pas par rapport à miracle? Les miracles au ibidja que le lot mai o ekobo on agit. Bon, na kata évangile tozana ba bébé spirituel, tozana ba vie spirituelle. Donc ba bébé spirituel zali ba o ba joli likabo mais bazana donc bazana na maturité à likabo wana te. Mais bato baza déjà mis en esprit, bato ba comprendre ka, bato ba maîtriser surtout puissance à Saint-Esprit. Ndeti nga naza boye
devant un cas naza na basine oyo so nayoki yango na oyebake no ndeko aobika na ye te ata tosali nyonso obika te parce que nzambe alobi ntan na ye ekoki te mpo abika directement na oyebisa bango bokende osenga mawa nzambe mais devant baka mosusu na kodefie ndenge bavideo ebele elekaka na defiaka so motu abiki te na osala boye parce que so nalobi bongo c'est parce que déjà nzambe atalisi nga na révélation ke motu akobika donc eza na bamiracle oyo esalamaka déjà nzambe arevelaka ke Ezekiel lelo na osala boye. Donc, on a s'apprêté, on a préparé, on a bien ici battu. Et puis, spectacle salami. Déjà, on a une vision, parce qu'on a dit que vision ensemble est qu'on faillit, surtout ceux qui appellent si bassin. Ok, merci. Tout ça, la question, M. Awa, maman moko na France, alobi, na bala kasi, na lotaka mobile nanga, tozo sala sexe na butu. Ezanine. On a évité ceux qui maman on va qui question surtout après on va nous répondre tout mbala tout temps. Bon, on a répondre maman wana. Alobi abala abala mobile mais alotaka mobile wana ba osala sexe na butu. Kana même mobile. Oui, ezali na répondre maman directement, ezali mari de nuit. Eza mari de nuit. Pourquoi nalobi eza mari de nuit parce que déjà marié. Oui, asa marié et puis alalaka alotaka mobile oyo abala ye ba obimana ye boyi. Donc, eza mari de nuit. Donc, mari de nuit, ayaka na bilonge belé. Donc, mari de nuit, à maman, wana, alataka ilonga mobile na ye, et puis abimaka. Donc, ce que ça n'a ndeko azola nanga ki, oza na fiancé na yo, bien, copine na yo, olala ko lotaka ye, bo bima, bo sa la rapport sexuel. Et puis, physiquement, bo vivre, na bino pe na relation amoureuse, puis na rapport sexuel, ye baka ite, eza na mari de nuit, bien, femme de nuit, alataka ilongi ya conjointe na yo, bien, conjoint na yo, abimaka na yo pe na ndenge ya butu. Ndenge na lobaki, ba mari de nuit, ba bima mutu na dimension astrale. Et puis, so tali bien papa Alain, relation wana, au monde que ça a problème ebele. Surtout bandeko yo balotaka, aloti mobane ba obimane na ndenga butu, et puis physiquement ba vivaka. So tali bango bazanga ba problème ité, au monde ba tiraillement ezanga raté, et puis bazana na problème il y a sentimental, donc bazaka vraiment insatisfait, surtout na dimension il y a relation sexuelle. Donc, mais en fait il y a encore des comme en Allemagne, on le prophète naza na fiancé, kasi soki nazui posa ya sexe na ye soki kaka na moni posa esili ekoki kozala nini? Oui, vraiment c'est vraiment une très bonne question. Ezali mari de nuit. Ndeko la nation de Palman, eza mari de nuit. Donc ozana mari de nuit. Ba couple nyonso, yebaka ite ndenge tozalaka wana na kata mwasi nzamba cha puissance, na kata mobile nzamba cha puissance, ezaka na puissance d'attraction surtout na dimension sexuelle. Soki yo mobali ozoka posa mwasi, absence ya mwasi oyoki posa ni makasi bo vivre na ye. Mais bokutani boye bongi bokota na acte. Omoni ke posa ya kobimana mwasi wana esili yebaka ite yo mobali oza na problème ya femme de nuit. Donc spirituellement et un loko mo s'est passé femme de nuit a neutralisé ba organe sexuel na yo et asilisi sentiment no sazaki nango envers mwasi wana. Directement fo oluka prophète Ezekiel yebaki oza na problème ya femme de nuit pona mobali et puis pona mwasi oza na problème ya mari de nuit. Ceux qui nazui mobali nazo vivre na ye mais na mibali nyonso wana soki kaka comme na temps ya kozwa engagement ya kobalanga na yokaka susu posa na bango te. Oui, ezali ndeko wana aza na problème ya mariage. Elle a été déjà mariée na mobali ya butu parce que soki mobali azui engagement ya kobala ye et comme il peut la makambo eza sérieux au mona mobali ou plutôt mwasi abandi ko dégoûter mobali aboyi mobali et puis relation ekufi. Donc mwasi abongo aza déjà marié, lokola aza déjà marié akokite kozwa mariage physique. Donc basi oyo bazana ba problème wana que mobali a fait ses promesses et comme il prépare ba la discussion ba kabondo et ça la makaye maintes fois yebaka été spirituellement tu as déjà un mari, vous avez déjà marié donc femme de nuit ou bien mari de nuit wana akolingaka jamais yo bala physiquement et puis il arrive à basi mususu ba pesa bango masque de vieillesse au mona alamuki lelo longi kitoko lobi alamuki longi ampaka lobi kuna alamuki ba buto elongi baby surtout na basi mususu bazaka mona ata pakoli ba crème ndenge nini peut détruire ba buto za nango mona buto esila kate elongi beba ikoma ba tache donc ata pakoli mafuta donc mafuta pene fanda na elongité wana ezali ba effet ya mari de nuit ou bien femme de nuit donc moi soana akoki kobala te parce que mari de nuit azobebisa elongi na ye puis azobebisa relation amoureuse na ye physique moye abala ezate po mari de nuit ou bien femme de nuit bazaka jaloux surtout na ba conjointe physique. Ok, merci Tuzali naza marié kasi nazo zoise mité.
nalotaka mingi naza na bana naosaka na bana wana na pongi mais boye nazozwa zemi te naza na kati ya ndako alibala. Oui, ndeko alobi ke aza marié mais alotaka mingi azosaka na bana azovanda na bana mais aboti te et puis azozwa zemi te. Donc eza déjà ndeko bongo aza déjà occupé na mari de nuit et puis abota déjà na mari de nuit. Lokola aboti déjà na mari de nuit a permettre te physiquement ye abota. Eza na ndeko mona yamba ndeko wana aza vierge. Aza vierge abi papa ngana na yebi nzota mobali te. Mais naza na mobali ya butu. Nde naza boye na butu na bota 9 enfants. Nabota 9 enfants et puis ndenge naza boye mari de nuit ayaka physiquement au moins ayelié ba malala ayelié bitabe ayelié banguba et puis aoyela na ba parfum et puis aoyela na mbongo amona ke penza physiquement mobali penza koti surtout soit ke au chocolat au moins ko chocolat obeta 2 heures lita na douche ba sola na mobali wana butu abike physiquement boye azwaka zemité mais spirituellement azadi na bana 9 et puis tant azwaka zemi c'est parce que mari de nuit on appelle à mutu zemi ezate ke beta 9 mois ndenge basi ya mokili non après so zemi na 8 heures juste 8 heures 10 minutes déjà il faut que nous bota zemi ko si dans 9 mois baza oui baza bongo siko ya mona katanga zu zemi ok no pita et puis na kata monde wana ya ba mari de nuit ya ba femme de nuit eza lokola monde pendant te ya biso hôpital ezali ok ne pe aboti na pe normal et puis physiquement boye azwa mabota te et puis mobali o ba vivre na ye ana ba problème sérieux impuissance sexuelle ya ko sakana te ba problème pendant sérieux donc ndeko wana o ya uti ko lobana na comparer na témoignage ya ndeko mona sala délivrance donc ndeko wana za na problème ya mari de nuit donc aza déjà femme mariée et puis elle a des enfants spirituellement. Et alors na ka ndeko msusu oyo déjà ye soka zo bimana mwasi a comment na point à converser te c'est-à-dire ya ko kontipose ko zala nokaka bongo azotonda te. Bon, ndeko wana aza pe na problème ya femme de nuit. Donc tant ozo lota, ozo mona plutôt, ozo la acte sexuel, ozo vexé parce que nzambe nenga sa la biso mibali, la na point au mobile sengela vexé. Tant o mona mobile ozo vexé te, ozo na ba problème ya ba femme de nuit. Donc ba femme de nuit bazo ko utiliser appareil génital na yo, ba limite appareil génital na et ça là et fonctionner comme il faut. Donc mobile a bongo azana ba lakini ming men en relation sexuelle, azana ba problème. Au mona azo bimana mwasi, au mona lembi. Mais avec c'était donc ça veut dire que super menaye femme de nuit déjà à consommer à protéger pour écouter nzota moi cité physique. Merci prophète, là c'était quand même quelques questions en rapport avec l'émission précédente. Oui. Alors je crois tous wasikoyo sujet nabiso parce que tu vas qu'on le phénomène femme mari de nuit. Oui. Mais alors cette fois-ci on a quand même tous à la sur impact il y a phénomène femme to mari de nuit sur le plan conjugal en fait. Est-ce que ils ont une influence sur le plan conjugal et que ça la nini surtout parce que les lots ma balle est belé au tel que le phénomène wana ils ont détruire ma balle et ça la qui instabilité ma maison et simbaté na katina libala. Alors tout le belation impact na ngona sur le plan conjugal. Vraiment merci papa Alain pour la opportunité oyo ya kofungola penza bana nzambe impact oyo tu ba sujet oyo sur phénomène mari de nuit bien femme de nuit par rapport ya mariage comme ça physiquement bien relation sexuelle physiquement ezali eloko oyo ezo détruit vraiment bien aimé bana nzambe ebele. Donc bana nzambe ebele baza détruit surtout à partir ya eloko wana. Ezana bana basi mususu ozomona ye aza bien na mobali na ye azalaka na ye pe bien mais au moins kaka une fois kaka alali aloti ndoto ke asangisa nzoto na mobali ozoke pena zo kobiso te donc au préféré ozala na femme de nuit bien na mari de nuit wana ke ozala na copine ou bien copain na yo donc eza eloko ezo détruire et puis omona na kati ya bana basi kaka bon andozana na ba problème surtout basi oyo babali na nuté wana ba problème ba mari de nuit wana mona mobala lingaka yote mobala lingaka yote donc na nzelo ko tambola atobongisi ndenge ni mobala osepela na yote donc mobali penza so popi na obima na mobali a moins que yonde mwasi okende pena o séduire mobali na makasi ke ozala pena na ba qualité au moins ça za nango ke so azo tambola mibali ba otala ye ba kotala yote. Pourquoi? Parce que spirituellement tu as déjà eu un engagement oyo mari de nuit wana so aza jaloux ako lati so to bengaka masque de vieillesse soit ako beto solomo na kata nzoto. Mama na ngai
fongola matoi oyo kalisolo mwana londe mama gisnovit ameme biso ya solution mpona loposo ya nzoto na biso yo moto obeti ya batampo esala 15 a 20 ans esilaka te mwana londres alobi solution ezwami somba kaka gisnovit pakola na nzoto na yo na ismen ya pamba nzoto kokoma lekeleke pwete mwete gu balapa solution ezwami mpona baposo ya nzoto na biso kobanga te yo moto osala 15 a 20 ans tampo esilaka te mikusa na nzoto makodia mapalata bokono nyonso oyo etali poso ya nzoto na yo gisnovit eye na solution mwana londres aye na solution kobukana te livraison nango eza partout dans le monde kobukana te ndeko na ngai solution ezwami mpona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 balapa yo mona reza na basi biso mona otambola ozoka solo ozo comprendre solo wana te omeli bakisi ok pa baminganga bapesi yo bamafuta tu mais solo wana esilaka te eza bamibala butu basalaka yango epuis eza na bana basi mosusu omoni ana problème ya bamari de nuit oza na kati ndaka libala obanda ozwa zemi te wana oka zemi ozwi elongwi parce que mobali wana aza jaloux alingi te yo botela obota mwana na mbanda na ye parce que oza déjà na mbanda parce que mobali ya butu avivaka na yo ya na basi mosusu omoni basala ndeni bakomisa yo elongi lokola koko yo peut-être oza na yo na 29 ans ou peut-être na 30 ans mais bakomisa yo elongi ya mama ya 50 ans 60 ans okomi lokola koko et puis omona poso na yo ekobeba poso na yo ekonuna ekovieillir avant mais oza no jeune homme donc ntango omona basini bongo wana problème ya mari de nuit et puis ekoto ya mibali ebele oyo baza na problème ba femme de nuit obanda omona wana oza na problème ya éjaculation précoce donc yo ndenge oza wana okolala na butu olotaka obimaka na mwasi so olamuki omoni mpenza mai ya mibali ebimi mais soko oluki copine na yo bobima na ye osala ata 3 secondes te osala na problème éjaculation précoce okomela bakisi même euti awa na Afrique ozwa solution te et puis yana mibali misusu bapesaka bino hémorroïde parce que femme de nuit apesaka mpe hémorroïde akopesa hémorroïde na ofaire soigner yango ozwa solution te oza na impuissance sexuelle ya kosakana te parce que normalement mobali normal kobanda 3 heures 4 heures 5 heures esengeli nzoto ne telema donc yo komi da na ba air wana nzoto telemaka te donc okomprenaka te donc okoma na puissance sexuelle oyo mozomi yebaka te oza na problème ya ba femme de nuit et puis epa mibali au fil à mesure obima na mwasi ya butu ozosalaka nini ozoverse semence na yo na nzoto ya femme de nuit ntango ozoverse semence wana bamema yango na kati ya monde babengaka stataris na monde stataris nde bakoyeba kofekonde semence wana omona ke yo mwana mobali wana oza na problème ya bachance surtout bana basi bandolinga yo te donc oza mwana mobali kitoko osalaka na yo mais omona bana basi bandolinga yo te ozwi kaka mwana mwasi 2 jours c'est beaucoup boboyani bokabwani et puis misusu on a un problème par maladie incurable parce que on a déjà marié donc relation sexuelle ou bien impact par mari de nuit na ba femme de nuit na vie amoureuse et ça est loco et ça détruit ba vie à bateau yana mwasi mususu moni obala pe oza pe na bana kuto suksa kuto mabota mais o comprendre kate o lota ex no mo bozani na Afrique yo za na Europe mo lota ka ex no bozani na Afrique boso bimane bozana na bolingo wana problème et puis eza na ba jeune couple mususu peut-être bolingana bolingweleka tellement bomelana makila lokwa bomelana makila yo voyager na OK Europe mais mobala tiko be moi ça tikala wana mona après 10 à 20 ans o bando raisonner kaka ex na yo wana obandi ko raisonner ye mais eux ont déjà marié eux ont déjà engagé eux ont pena bana mais obandi ko raisonner ex na yo donc problème ya komelana makila et coach akape o to benga ka phénomène mari de nuit et puis femme de nuit surtout na pesa na bandeko baza ba mourir attention bomelana makila te quelque soit bolingo boyeba ko se préserver pourquoi parce que tant yo melani makila yeba ke bosangisi ba esprit directement muto meli makila akoko ma femme de nuit soit mari de nuit na yo et puis yana ba jeune fille mususu au moins qui a un problème ba mari de nuit au moins na so azumbo mbongo fe bunga
so ozwi ka mbongo so bunga donc o comprendre te mbongo eumela te ozwi mbongo ebungi bakopesa ata mbongo ebele bakofuta yo mais au moins na mbongo wana esila kaka boye o comprendre te mbongo bisika ozokende eza problème ya bamari de nuit aolinga te ozala indépendante aolinga yo se dépendre nde na ye nde abanda kokamba yo surtout ntango yo chaque butu eloko na opesa bino comme conseil butu nyonso yo ozolala ozolota ozolamba ozosala misala ozokombola ndako ozobongisa ndako oza pena une femme mariée engagée maîtresse yebaka ete oza déjà mariée spirituellement et puis oza na balakine na vie foyer na yo vie maritale na yo physiquement donc yango na oyebisa bandeko oyo boolanda biso so bozose retrouver na baka oyo vite koluka numéro na nga eza affiché wana kobenga tosala yo délivrance nasalaka délivrance même à distance so poza na poso oya na bacongé oye délivrance ekoleka sans problème mari de nuit nde azala à la base yana bandeko somoni omela kisa force oza mwa mobali omela kisa force mais omonaka kisa force esala mosala te atomeli obima na mwasi ndeni omona kaka oza fatigué pourquoi parce que spirituellement ozalaka déjà na mwasi oyo déjà azosatisfaire yo azobima na yo aosilisa baposa na yo donc mari de nuit femme de nuit eza à la base ya destruction ya bavie ya bato lelo yana bato lelo ozomona aotambola avant de prendre le yémo en andak, aux autres c'est masqué au comprendre été. Mais au moins l'air mon comme si que aux autres bima pensa na mobile, au moins pena mobile pena yo bima. Après un moment image bungi à mobile wana. Mais on sentit que na la qui pena na mobile. D'être ça l'ande comme moi si ayaki epananga abi papa nga so na line na butu mobile nanga lobaka mettre fois que na sala ka ba geste comme si que na so bima na mobile. Mais na comprendre était prophète ezani. Mobile est mort témoigner abi prophète. Moi si nanga o so na lali au moins so na sutuki na okute azokomi simba so ganga comme si que aosa penda un sentiment bolingo penza et puis tant tout na moi si moi ça lo bana oyeba te et puis ezala ba mari de lui mususu ba yeba ko utiliser basi inconsciemment donc yo omiye bakate ke ozana mari de nuit OK ozana mari de nuit déjà bimakana yo inconsciemment pour tozakana auto bengaka sorcellerie conscient et puis inconsciente donc yango to senga na bandeko so zo se retrouver na ba sujet oh vite benga numéro nanga eza affiché au bas de vos écrans toko sambela pona yo même oza en Congo même oza libanda en mboka na sala la délivrance à distance sans problème et puis aujourd'hui résultat yana ndeko moko depuis États-Unis to benganga yekutu ana problème à basi ya butu mais à partir à basi ya butu wana et comment kutu pourquoi c'est même malade ndeke parce que so oza na mwasi bo bimane na ndenga butu akomi ko comprendre ko bani ko forcer ko bala awa na mokili do bano forcer bala mwasi mokili a pauvre ke ba malade belé pour ka basi basani baboya yo donc soit personne maladie a pe maté a personne maladie moko boya ndeke donc soit des maladies wana moyen au ça la rapport sexuel comme il faut et ça c'est parce que moi si wana butu aza jaloux donc et là on va te enseigner ba yeba ba femme de nuit na ba mari de nuit bazali ba esprit o bavandaka na mai bango babimaka na mokili et puis batravaillaka à travers batou et puis mpona koyeba kodétruire bafoyer bamabala ebele lelo ozomona prostitution impudicité comme élevée c'est à travers des femmes de nuit et des maris de nuit parce que eza na mutu mosusu asepela kutu amisepelisa na ye ke abima na mwasi ezali oyo tobengaka phénomène mari de nuit lelo ozomona yo moko omiyebaka te eza na mwasi mosusu omoni alali boye azolota ndoto abima na papa na ye penda propre azo comprendre mais ndeni na abima na papa na ye mais papa na nga na abima ndeni yebaka ete mari de nuit est capable ya kozwa même elongi ya papa na yo et puis ya kobima na yo surtout na ba famille eza na batu banoko par exemple banoko soka moni ke na libala babala yo peut-être à se retrouver te akoki pe ko apprendre esprit na yo et puis ko komisa ngo mwasi ya butu pozala na balakine na kati ya ndako ya libala yango na bisi bandeko soza na ba problème wana Luka prophète Ézéchiel na kosambela pona yo okozwa solution au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup prophète Ézéchiel, mais une question avant à Toshite. Alors en parlant de délivrance à Otoloba mingi comme appelle mon délivrance au téba senga faut na $700 700 €, 500 pesa boy. Alors tout côté na tous na moins précision. Est-ce que yo pe kena kaka bongo ke muta senga délivrance ba komi ko senga ba mbongo muta na ba difficulté on a besoin à vivre le beaucoup na ça mais bazo ebisa ena no c'est-à-dire pour na ko consultation prophétique pesa autant onini bo pesa autant yo e pa na meka ko expliquer na ba na nzambe ba yeba tant ba oya e pa na yo ezalaka ndenge ni vraiment ngai na oyebisa bana nzambe balanda biso
tozwaka mpenza ka na bango eza petite moko nga na apprécie yango te eza petite moko mpenza mabe mutu so aza na posa soutenir homme de Dieu a soutenir homme de Dieu une fois kaka amoni résultat soit une fois kaka nzambe asaleli eloko à moins que recommandation ezala nzambe recommander mutu osala semence là ce n'est pas un problème mais qu'obliger mundimi avosalela yo délivrance osenga action de grâce moi je suis contre ça bato nyonso babenganga ces derniers temps nasenga bango mbongo te nasalaka service na bango ndeti mama mo atobenganga depuis Paris na lobi makambo ya vie na nyonso amonaka na oyo ayokaka na nzoto mama na gangi abandi olela kuta bwaki na téléphone ti téléphone kozere kati après yo benga bi na tune mais pourquoi kata bi papa makambo oyo bisinga na bwaki na téléphone mais je lui ai demandé rien et puis na sali délivrance à distance à mon solution agena luka mwana na Portugal aketi na Portugal ali papa na posa na yeba bisika mwana ngaza na mwana na pesi prophétie et puis na bise mwana a obenga yo puis mwana na bengi ye kande na lobaki mama na to benga nga azonga Bruxelles lelo donc d'être azadi na nzela comme à Bruxelles 18h abi que prophète vraiment donc eloko wana yebisinga papa na osala semence pour na monaki église eza penda ciel ouvert na osala semence ya batol donc ça veut dire que yemoko aluka soutenir sans pourtant na senga par rapport à miracle o ya moni donc na yebisa bana nzambe soki botutisama-ki peut-être na ba homme de Dieu mususu ngai na ça différent bobenganga quel que soit ba condition ba problème na bino même wana mbongo te je vais prier pour toi pour la solution pour soki opambolami opambola pe ngai même église. Merci beaucoup prophète Ézéchiel. Alors tokomi na koshite alors je crois que bandeko bazana besoin de soutenir œuvre de Dieu parce qu'il faut préciser que biso c'est une chaîne commerciale. Oui. Awa Oleka bafutaka mbongo. Alors pour ceux qui voudront peut-être soutenir yo pour soutenir pe œuvre de Dieu nini oki ko yebisa ba. Bon, na oyebisa na bandeko nyonso balingi ba soutenir œuvre de Dieu, bolingi ba soutenir église, bolingi ba soutenir ngai. Na oyebisa bino boye, bien aimé, Bible zoloba loboko oyo epesaka nde loboko epambola maka. Bible zoloba soko kaniseli mo umbu na nzambe même vers ya mai oza récompense ya musala nzambe wana. Donc église bisika tozali eza penza ciel ouvert parce que tolungali na monga fula, toyesko na ngaliema. Donc toza na posa vraiment ya soutien. Donc toza na posa ya soutien, toza na posa ya kosomba batol, toza na posa ya kosomba ba mabaya. Toza posa ya kosomba même ba instrument yango na sengi na bandeko donc ezateke na obligé bino faire action de grâce non ko soutenir kaka ko tinda nyonso boza nango tosomba batol tosomba ba mabaya et puis ko soutenir ministère na nyonso boza na yango parce que biso toza wana nde pona ko bundisa ba esprit ozo bundisa bino lelo comme il passe papa je suis disponible pour vous accueillir prier pour vous église wana oyo to bongisa tangu yo koya olala na flat te pona problème olala ndene église ya on senga yo tol na yo libaya na yo nyonso za na yango pesa tinda pototonga et puis tangu bana nzambe bazovanda tangu yo pe kovanda pe na se église wana ata problème ekomi ndenge nini yebisa nzambe kaniselanga na tinda mbongo pa prophète Ézéchiel po asomba tol asomba mabaya et puis nzambe opambolo je vous dis to semble pendant na ciel ouvert ciel penja ouvert na yebisi bana nzambe Dieu va bénir toute personne ou akocha geste na musala o donc c'est ça. Merci beaucoup surtout quand ces derniers temps il fait qu'il pleuvoit alors c'est mboule beti et l'église des apena c'est le verbe ça sera grave alors pour des personnes de bonne volonté vous avez des moyens qui est beau boaka bokango en tout cas pour soutenir œuvre de Dieu. Merci beaucoup na bino tous vos occasions à côté la biso to comme na souka prophète numéro de contact et puis quelques personnes à remercier ceux qui ba ali ou ba soutenir pour musala. Vraiment na pesi mbote pona mama Alberta depuis États-Unis vraiment ye tango atalaki église nenga monaki nde tozawana asunga biso na oyo apesaki vraiment tosombaki mabaya nzamba pambolo depuis États-Unis na pamboli yo na pamboli libota na yo et puis nzamba sali grâce mobali nazali na ba problème muke ya kozwa musala asali 2 mois za musala te ka partir geste wana. Donc, mobile n'a signé contrat déjà au Bandamsa, n'a dit qu'on soutenir œuvre de Dieu. N'a aussi un peu na bande connaissance, autant un problème à difficulté en bongo. Geste yo ko sala wana ndeza mopambola yo. Numéro à prophète Ézéchiel les ali 00243 81 61 96 772 00243 81 61 96 772. Numéro à liboso yangwana ou na WhatsApp okomonanga olukinga na imo okomonanga numéro nanga yangwana. Merci na pesi mbote na bana nzambe nyonso et ma sœur Laurette depuis Allemagne nzambe apambola yo penza ami.
Merci beaucoup au prophète Ézéchiel, surtout à les Kalissousou, dans l'installation de Bisso. Infiniment merci à Manekoto pour l'occasion de Kota la Bisso. Le numéro du prophète Ézéchiel est affiché au bas de vos petits écrans. Contactez-le à chaque fois que vous avez un problème, un souci, il est très disponible et il va vous recevoir. Infiniment merci à Bino Yosotou, merci à Lidor Luyeye, merci à Gédéon, merci à Jordan Panzou qui a assuré la réalisation. Infiniment merci à l'équipe Mobima, tout va soutenir à Bisso. Vous avez besoin de passer vos spots publicitaires. Nouvelle Tendance de télévision est très disponible. C'est-à-dire, vous avez besoin que nous puissions passer aussi, passer la couverture, il y a des événements à Bino. Nouvelle Tendance vous accompagnera. Nous avons le matériel vraiment disponible pour nous la Bino Moussala. Il y a qualité, il y a malam. Vous en avez besoin de la drone et matalikolo, Toroya na bilo surtout et komata pe eko salama na ba condition surtout oyo et sengeli. Merci na bino tout bozi occasion ya kota la biso. Ba publicité na bino tokozela zela yango ndenge bon on a déjà publicité msozo leka awa ya coach Gisnon donc déjà ça ye azobeta tempo dada. Donc déjà bon on a publicité nezo leka na bozala belé boya parce que l'union fait la force. C'en est fini pour aujourd'hui. Portez-vous bien. Bye bye. À la prochaine. Ciao.